souci tikazoto esprit de mort adoptenga na exilé ata na tombeau parfois yangonde délivrance merle tenga ina génération ya kala ya ona kala ça va génération ya président na yo Fally Ipupa président Fally Ipupa naza déjà awa et pas aigle donc azolo banga za mutakala nazo ebisa na beta na freezer yo na nzembo ya koko na kofi oyebi lote non na yebi na ngame siko ne tout me permis mais tout n'est pas utile Augustine ngali façon nanga ya kozua Nzambe ayebi bon tokos quoi donc bafana nana n'époque Salomon aza la reine de Saba Natangwa Samson a commis Dalila Natour El Mara a commis Bafana. Donc, ouais, naza parents, naza marié, naza na bana. Combien? Naza na bana nous ba mission bobota ebele ate moi ka okina France utiki mwana na ngolo utiki mwana Afrique du Sud mwana États-Unis mwana Brazzaville mwana ate okena mbanzango otiki mwana ezaka pona ni circe toute règle exception ne manque jamais donc ngai naza oyo anatenga za naza parents américains Bisonde ba prisonnier porte à prison ma belle na bomoy hoko bimate il faut kako bimamo wey hey bive onga les pros di pepe mwisani les beaux garçons de London Mote mananga ezalaki pays à 2 habitants Nati kalinga moko lokola linzaka na mosapi Papi shakwa komisinga Mbote mingi na balandia Gilles Laura Gilabo autrement dit Messi Barcelone de la presse bami kolo bami bando benganga Messi pour kalaming te double bonsoir quand na ebisa kibino Laura Gilabo sur 3W Congo Suisse TV la seule site qui vous donne les informations précises na makasi yemo comme mon boss maître John Small depuis Switzerland ba moi na Suisse ya Bosilisa Papa Gilles Laura Gilabo yambeli bino lelo nani ayambeli bino invité spécial moko bana poto bozela ki trop bobenga ki trop bozaki na posane Gilles Laura Gilabo qui sur le terrain parce que nazali déjà là bon monde d'abili bo comprendre déjà qui nazali wapi babi na sima caméra na moni Eric Monstre mobali ya mandefu ebele niko nazo benga la fouine à Kinshasa vraiment sans oublier na pesi batu nyonso balinganga na poto na ba obalingaka ngaite na pesi bango mbote na kosenga déjà na région nga ay ba ko balancer nga pona kokota invité na ngai bonjour Ateli bonjour Laura bonne santé ezali kamobo na lobatro biso tozana masumu ebelete particulièrement ngai naza masumu ebelete so na sengi nzamba pesaka donc yango santé faisera toujours bien quoi vraiment donc nzamba osaka ndi boyokanaki ouais vraiment télé vraiment tozali na masolo ya kozwa ebelete parce que na yebi kozwa ngati ya studio to est juste kotuna popo ya single na yo ozo sala mikolo ezoleka comment Pélère fallait proposer que le Kouana, on se sentait qu'il nini était que chef du groupe. Ouais, il y a à boire et à manger. C'est normal parce que travail nous mérite un salaire, ouvrier nous mérite un bafoutaye moi rémunération faisala donc boss nangai à Monique occasion où il y a pesanga liboso et qui n'a bien très bien. Et puis à Monique na évaluation, à Monique il faut apesanga lisusu. Pourquoi pas? Est-ce que bapesaka mbala moko? Donc à bakselinga lisusu chance oyo nacha single oyo na marché ouais. Donc na ebisayo ngamo nazoka nzembo donc naza vraiment séduit quoi. Amour et va. Donc, amour et va. Donc ça qui ndenge vraiment ko sala amour et va. Expression wana to inspiration wana et yaki ndenge ouais, tellement ngai pe nazali tout puissant chef. Et ça normal ba faire oyemba ça trop.
n'habite que na silisi dictionnaire ya composition ya batu banzembo ozala kaka banzembo ozala kaka banzembo ekoya ekosepelisa batu mais nga na promettre batu vraiment que ya boire et à manger ndeka na lobaki eza travail d'une tête bien faite nabi ke batu ba osepela quoi. Vous êtes quand même ébélé dans quatre orchestre. Comment fait-il fallu à proposer kaka yo single? Pour un chef ou comment? Non, na rectifier ça kaka ngai te. Eza toza 4 déjà ou toza omoni même na chic. Ezalaka na moi les premières fois zala deuxième ti ainsi de suite quoi ti mutasuka mais la kisite ke wabimi asuka vraiment réellement za maelete donc lelo epesa melingai lobi epesa mela mutu mususu donc kiti eza ezo baluka circule encore donc ça vraiment bisote bato ya suka mais sauf que bisoto bandi parce que débit faut ezalaka voilà à tout seigneur tout honneur donc tout monique c'est bon quoi olobi ke boza 4 nani eza nga moko le tout puissant chef à télé kunyanga mutaye bité mtata langa liboso le tout puissant chef donc ba groupe nyonso ba orchestre nyonso eza na Congo chef na bango siko ndingai oh nandeni ba orchestre nyonso eza ba leader na bango mais ba na ba chef nyonso ya Congo ngande chef na bango eza réunion bosala ki ba nommé bongo to yo moko mi pesi bongo total la to mona naka to yeba na kata na tala trop temet jour ga na tala yo jour nde na comprendre ndenge ozali ateli esquisse hein Gaël Zantonga 7666 esprit donc to ki pas fali yaza chef to pas Fabrigaz aza chef to ki pas Wera aza chef to pas Retier aza chef to ki pas Wazekwa aza chef to pas JB aza chef to ki pas Bill aza chef to ki pas Lobeso aza chef finalement donc yo nous na ba orchestre nyonso wana donc on a salaire ya ba orchestre nyonso wana pour celle qui chef na yo. Ouais donc mbalasima ceux qui au pis et bimi je crois que ceux qui a bimi bon ozongela ngata après 2 mois je crois déjà Rwanda na outil déjà ba state na zongi déjà donc le pisa biso ba programme ya à part orchestre oyo ba programme ya ba orchestre mususu oza chef ba horaire na bango to meke mpe koyeba bon ba programme na bango ezaki nazana ngo déjà dans le passé donc on a ba actualiser te ba programme au ba sala ba jour donc baza na retard faut ba pesa ba dossier na pona étudier nini bazo sala pour nga déjà nazana studio baza saisi eza vraiment sans problème sans rancune donc ngande chef oya omona ke alingi ko comprendre te aya tuninga ina ko expliquer so alinga kende au-delà c'est-à-dire kaka ndengo ye boye batu bavandi conférence de presse na expliquer bango de quoi ezo sala kengana za chef ya ba orchestre nyonso mais quand on ko expliquer ngana mukie parce que nga déjà prince na mona suto za suna presse mususu azali awa mais quand on ko expliquer biso mi bali no to ye no to za no bato ali boso ya ko yeba nani à télé chef ya ba orchestre nyonso bana ba président na ba chef aka moko mamba bono e mona na te non nazaka moko te bango pe bazo sala na ba compagnie wana mais ceux qui ezaki to vandi boye biso nyonso ngande chef ngande chef vraiment mais bazali to solola bien to coopéra bien mais eza na thèse moko eza wana mais mingi na minute to lobela amour eva eza vraiment fruit nde nazo continuer koloba d'une tête bien faite et non d'une tête bien pleine biso dolandaka ba trace à Elmara donc ce qui est plus loin au sein des dissertations on comprendre vraiment naza wapi donc ce qui au keka kana niveau ka alo banini te ndengwana okende moi mupanzi okomate donc mais ça non incorpore sana donc l'esprit saint dans un corps saint donc nazoloba quoi. Vraiment, je l'aurais dit, autrement dit, monsieur de la Prince, avant d'être chef, il y a un orchestre, le conseil la mission moi a cappella. Il y a single dans aux sala. Ouais, avant on dirait ce que na salika to katina. Te to kata to kende, ba ukada gu ba meka déjà hein, ba ko tada na be wana. Ah, au trouble nga bongo cerveau et comme ya ba bébé
ekomi lokola disque dire kotinde virus Alex sar nanga ekozala poubelle Jeannette na Lucien Kofo banga business accompagner toujours na bandoto nangaye Demputu Nzuzi na Fedo Masosa donc biso eza ayant chanté tout l'été pour omoni ba biso o toza vraiment na CV moko o ba te belé tant mususu ba comprendre na rappeler sikote tara na yemba na ba Rochero Taboulay les grands courants de la pensée est-ce que c'est la bana poto ko c'est la Fabrice Tika le bon américain moi a capelo boyemba na Taboulay. Ah ouais, nga nazaki juste artiste et chanteur ya suka o nazaki na yeti a commis gouverneur voilà quoi. Mais bon. Nzale zali na ngai pongi toni na miso posa ya mai baby singa mongongo. Nakokanga motema natala na miso lokola ekosema kamasuwa na libongo ya lipopo soki ngana bimili popo Nzambe ndi natondi yo pe botondi ye donc tokos quoi Vraiment c'est formidable. Atelier au seul combien d'années l'orchestre Fali? Ouais, nga nazalaka nazali pe na rozala donc banda ezalaki to pesa date te mutu nyonso na yebi ke bana o babotami sikoyo donc olongaka ya Fali pa Koffi Olomide ba yomba mo ozaki donc ceux qui déjà ozomona ozotala ba musiciens o ba évoluaka aux côtés de Fali Poupa donc omona ke le tout puissant chef Azalaka Azali Pia Ozala donc nazawana donc soldat quoi soldat. Vraiment merci beaucoup toujours continuer toujours na télé lelo Fali Poupa à produire yo lobi kuna ezali so Fali te quand même lobi kuna koza dombuya de Bundes lobi kuna koza la berado presque des amours da papa vertet chomobala mbinga petai hein aka mbinga loko ayo quoi ako kitape lelo a bien produire yo mais na une seule condition que Olongwa et pas Fali. Ouais, na minute bisoto ozomo que la plupart histoire eza so mutakomo sala déjà single. Doazo bimisa single là c'est-à-dire à Longwe. Donc moi je ne suis pas là pour prédire de l'avenir. Naza précurseur au fait. Mais naza nga retardataire, naza na Fali Poupa aigle azomona azo sala ba idée. Mais nazo évoluer ka na groupe na Longweti. Nazo penser na Longwati. Donc makaniso Longwa non eyeyote. Ezala écoutanga ti abi non, il faut ça là. Abi oh merci boss. Donc na lobby une fois encore merci pour na boss na oyo azo sala et puis na ebisa yo na minute yo moi ba balancer ka jingle ka awa Eric Moss. Vraiment Eric Moss tako balancer les biso non single ya a télé. C'est que te nazolo batang ba balancer kaka na ba réseaux sociaux na ebisio siko eza mutu ezo pasuka quoi. Donc on a ebisi déjà ba mélomane que nanga na pasoli nanga dictionnaire ya bat bazo composer banze muté. Mais na salika moi jemo boye na kati ya maloba o ya bat bazo composer. Donc na moni vraiment que ça va quoi. Na moni biso pe photo contrôler kaka. Sans contrôle m'a appelé. Na zomona ce que contrôler tes amours mo boulou pour contrôler te faut trébicher kaka. Biso toza vraiment na droit chemin banda to banda ti siko tozo kindi. Lelo amour va. Donc na ba jour réseau ya ba nzembo boyo kande amour va. Vraiment merci beaucoup babi sans contrôle m'a appelé Eric. Monstre eba ko balancer les biso et loko ya atelier après tozonga. Amis de la bonne musique, bientôt vous trouverez dans vos bacs mon tout premier single intitulé Amour et va. Je vous assure que c'est vraiment une expression d'une tête bien faite.
vous allez aimer, vous ne serez pas déçus. Motema oyo izangi amour eza lokola molimo ezangi zoto evantumbo komisinga errant est-ce que ozoyeba remède nango eza motema na yo. Nous suivons le trace de El Marabio Show, le juge des stars, un single produit par Tokos F Victim Entertainment. Drapeau RDC logo na yango botia photo evantumba na envers. Comment l'expression d'un cœur sensible, d'un cœur qui aime, d'un cœur qui est blessé, un cœur très sensuel. C'est Atélé Kounyanga, le tout-puissant chef. C'est incroyable, impossible. Il y a bon non ezalate. Yo moto talo kono, on se sentir comment? Oui, nazo mona maki ba notion, ba conseil oyo El Marabio choiso pesa. Ezo kende bien quoi. Et puis na bomba oyo ngai tabule ya ebisa ngai que voilà quoi. Donc eza quoi accomplissement na éviter quoi. Oh 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 Anissa ye oh ma yokomisanga lukula mwana moke ya elelaka biscuit bonbon chocolat amour nanga ekomi elengi yango na boyi bayiba santima bolingo yo pona benga chéri pona benga pepe chaga pona benga papikas ya Didier Was Patrick Bachelot Aristote Masamba Anto ultra sexy Armelanganga donc eza nazo la kaka Vraiment Atélé ozo voya nani to okopiaka nani. Ouais, ngana sepela na bato ebele tant nazo kola nazo sepela nazo yemba wana nazo penser teke nazo musicien pour ceux na koma musicien ezalaki ceux qui peut ngana koloba za faute ya grand frère na ngai ya solo ça sûr. Mais au moins que faute à grand frère quand même on commis bien au quoi quel que soit le malheur est bon. Ouais, na lobby faute, c'est-à-dire quoi, bah pesa mutu chance te, la plupart bah kanyoso bah pesa mutu chance te que moi na bisa comme musicien. Mais les lots vraiment na pèlerin. Donc na yebi kututé na souci ya enseignant na ngai na bat ba laksanga couleur parce que belé ba mambala ki sanga surtout géographie donc na se retrouva quoi na moni pena ki ba yebisa biso boy za boy donc on a vraiment pèlerin quoi dans le monde donc c'est bon quoi. Merci beaucoup Atélé ozo zoa responsabilité ya batu ebele na orchestre chef du groupe et ça charge hein et ça vraiment charge parce que nous na comportement na outi na famille nae mutomtaza bizaleli nae mutomtaza façon nae o à se comporter parce que yo ozo zoa bango nyoso donc n'habité ozo vraiment temps ebele au vendre na bango o géraka bango comment soit ndeza président voyager ana kinta tiki répétition tout soit président voyager vous en pose à ba répétition tondé. Ouais, ça kozala koyeba sens ya responsabilité, kozana sens ya responsabilité tout d'abord et puis koyeba ozosa nini parce que batu mususu eza ba kanisa ta mususu oza chef quelque part eza pour pesaka ba loi que yo leka kuna vanda kuna non, il faut comprendre que tito zala wana peta mususu na capacité comme sur un mouvement ils en a battu balekinga na oyemba ils en a battu balekinga ceux qui peut tant sur to bundi et peut encore gagner mais tellement na yebi que na le tout puissant chef na yebi que naza na moi puissance vocale c'est-à-dire quoi ceux qui na lobby
mutu akoyoka koconsidere naza mutu oyo nakangaka na elongi te ata na siliki na préféra na silika na kati mutu ayeba te kende nazoloba na ye naza na kanda mais na faire comprendre ye likambo donc puissance wana puissance vocale wana puissance ya parole wana nayebi ke naza nango na temps oyo tosali oyo déjà donc on doit vraiment temps maîtriser bango nyonso. Ouais, donc voilà quoi. Donc tout biso to évolue vraiment la famille quoi. Papa lobby, maman lobby, yaya lobby. Donc ba famille penza weza qui dans l'éducation, so yaya lobby, to papa lobby. Il faut comprendre la xinine quoi. Donc ça ndé biso to évolue ka. Et ça facilité. Moi ba mambo belé za la ba coq en jambe ezanga été place ba bazame. Na arrive quand même qu'on s'en sortir nango yango mona que c'est bon quoi le tout puissant chef. Merci beaucoup à télé ko pesa biso quand même actualité na bino mikolo ezanini bozana concerté bozana déplacement te mikolo bozaka donc standard na kin motema nanga ezalaki pays à 2 habitants natikalinga moko lokola linzaka na mosapi papi chaque komisinga incomplète devise na biso ezalaki amour tous les jours avec Patrick Bachelon Paka on s'appelait affection ya Anto Miguel ultra sexy Jean-David Kambote Biveonga les propriétaires et Vantumba n'enverse na évité quoi bon biso vraiment toza attendez toza boy actualité za makasi c'est-à-dire quoi mouvement eutaki Gabon biso toza bato to beta tangwate donc mutaza na pas ya mokile koma moke ba eba rezo information na biso to ganga raté ce toke place tant to zonga deti boy tozo kende Canada. Après toke tourner tobet on a plus de 22 états na state mais tout ça normal et on a le baki un corps sain dans un esprit sain donc tu ba ko se maîtriser tu dois déjà maîtrise wana donc actualité ça qui maintenant tout ça déjà pré mandou qui déjà c'est saliboy déjà ba pour baser l'amour et va actualité makasi vraiment na maboka kufunga déjà parce que bon mo déjà bilili wana eza déjà eloko moko ya dégâts motema oyo ezangi amour ezalokola molimo ezangi nzoto evantumbo komisinga errant donc tokos quoi bato bazwaka bodon eza nzembo nazo percer quoi raisonner na pasol nanga dictionnaire te ya bato bazo composer eza nango grave te ke no tia mutu longola mutu kotisa so inzete so kindeni po ekoma moi jar so ki boye donc eza nango te ke eza stroboscopique ndeni ezo troubler vision non donc eza nango nzembo mais bokoyoka na eza nini na yembi ndeni na agencer ba mot na ba phrase. Donc c'est ça peut-être qui fera une différence ya ba o makambo to yoka quoi. Donc ça vraiment une expression d'un cœur qui pleure. Inspiration wana yo sala va et là qui on attend nini. Donc là ka ba pesio ki ba bi ateli yo sa single ba moko éveillé to ezala ki déjà. Donc ndena zabo ba missile ezali quoi. Ba missile ezali ba nzembo ezali sikondo fo yeba parce que ba peso ka nzembo moko ekobima peka yango moko donc il faut oyeba okobimisa nini parce que ba nzembo so c'est ba nzembo na kati ya ba nzembo na kati na moi agglomération ya ba nzembo mais ce qu'il faut bima moko parce que zaka nzembo wana donc faut yeba ko calculer parce que côté ya moninga te côté ya moninga te ezaka yo moko bimisa donc faut bimisa moi expression moko ezolakisa ke bato basepela nango donc nayebi ke Eric monstre déjà il est déjà aza déjà na moi idée quoi so il aza déjà le basa semblant sepela il so asali semblant bon ba misusu pe ba osala semblant te donc moyen okosa bato ezate tozo pesa o toza nango vraiment à télé vraiment orchestre nini
oyo okraka pe na la ville ya Kinshasa to miseni to leader nini ozarama so vendre tal à part Fali le louvre so Fali za azate ye ah ouais ceux qui Fali azate ye to ceux qui Fali azate orchestre wana no ba orchestre na ndo linga makasi on dirait ba orchestre nyos wana se kufa mais na minute yo Fali so inazota la Fali moto akokani na ye azate mais ba o ba lekie ba roza na bango ebele donc na yete pona lo ba o ba lekie mais o akokani na ye azate mais ba o ba lekie ba roza na bango donc tu dois tellement vraiment hôtel à télé besoin est-ce qu'on doit peut-être hôtel ba musicien mususu na TV ouais na zwaka temps ya hôtel ba musicien et bitina na déjà zo temps vraiment na via ba orchestre na bango nante tala siko nde nazaki tala siko parcours na ngai depuis un temps moko boye mais na talent latent tant on a longwe talent latent na ke et pas papa na ngai na empire Papitex non institution musicale ezaki rénové wana ebaki valeur na ngata on a salara eloko miso eleli ya harmonie kasi motema pi kolela yo zali komona atelete bolingo ekoti nzala abisa télé bébé nkosi il a que 8 mois donc tazaki donc en tout cas maloba ebisanga wana Papitex talaka Papitex na ba Pepe Kale série wana mais abenganga grand chanteur donc et ça inga moi bien moboy mais eza vraiment na zongeli ke ba mouvement eza ya kitoko ebetaka bien musique ya Congo kitoko mais na envia ba orchestre na bango te Kofi Wera JB Kotanga Fali Kotanga non on a déjà pas Fali Ngande le tout puissant chef donc ba mouvement eza vraiment na déplacer malobate nazo assumer na lobby na total ba mouvement wana nzembo nini oya mouvement moko oyo yebi na boyo kotangela obo yembela biso nzembo mouvement bote donc c'est leur conscience na o ato ko sa ngame conscience no ko sonte nzembo ya mouvement nini oyo yebi vraiment que sona vandi bona yemba ngo po ezalaka nango non to mona vidéo mo fali asala yemba nzembo fa José Nzita ezalaka ngo se katala ye ezalo kwa ndetu yo pe a télé yebisanga na bosembo nyonso vraiment le samedi le dimanche ouais banzembo eza nango ebele omoni ba jour na na moi trêve moko na bando yo kaka trop nzembo ya amour eva donc il faut na ça moi na zonga vraiment na zonga ça ngamo na peso moto emba nzembo te o voyage bo ke mambo belebele bo salaire oya ekekima dans la minute c'est la petite nzembo moko ya na sepela na nzembo mo makasi na yemba moi trop nzembo ma frère Moïse Matuta te toke kuna te toke pas Moïse Matuta te voilà natela yo motema nazwaelaka ndo tela fali motema ozelo ah non na ebiso na zwa peko c'est la biso non akapela mubu ya Weranson hein a grand aza ya leader na yo faut moi mille mum ya respect moi eloko mobu et ça la paix moi bien quoi oh gisine ngali façon nanga ya kozua Nzambe ayebi bon tokos quoi donc nazo bossa so na ye na génération na bino tenga ina za génération ya kala ya ona kala ça va génération ya ba président na yo Fali Poupa président Fali Poupa naza déjà awa et pas aigle donc azolo banga za mutu akala nazo ebisa na beta na freezer yo na nzembo ya koko na Kofi oyebi lote non na yebi nanga mesiko ne tout me permis mais tout n'est pas utile tout me permis mais tout n'est pas utile donc na minute nazo préféré na yoka trop ba inspiration ya amour eva banzembo na soto kuta nsima na oyemba ngo tout
nakosa semblanga na botami na koli na musique o ya biso mais nazo préféré te siko ce n'est pas utile pour moi de chanter banzembo mususu l'air fallait azaki pa Kofi est-ce que bandia ko zape ton ya otala ya kokanga moi banzembo o ya sala oui nazo ebisa yo est-ce que wana vraiment na yebi ke otuni na okaka po batu ba yo quand même est-ce que vraiment donc nazo lo babi na lo ba place mo ke naza na trace ya Elmara donc ba makambo place à niata tika ba empreinte non nazo ebisa oke siko donc exacte yoka o eza na oya mutuka ya siko na bosani banzembo ebele ndeza a na mutu o c'est la biso na bafana Bafana nana n'époque Salomon aza la reine de Saba Natanwa Samson a commis Dalila Elmara a commis Bafana donc talak bino mo bomoni yo kande bafana embango bino mo bomoni bafana noki hein vraiment c'est ça au moni on tire mieux on comprend mieux ce qu'on tire de soi donc so nazo bimisa biso bimanango donc sans rapide sans réfléchir à trop donc yango na ozo moi ke tozat biso eza ndeza eza aigle likolo azomo nazo contrôler yango na bato za na trace à Elmara donc amour va ezo na vitesse ya Elmara. Vraiment, merci beaucoup, très cher fidèle internaute. Est-ce que à télé, aux appels quand même na moi si bana marié célibataire, ngaïwane ratraté parce que na boy na ngaba no benga ngana privé boy na lingi na ngate bana poto bosi sanga charge to méga na ngana boy à télé mon kaza mieux placé au PC bino réponse. Ouais, naza parent. Naza marié. Naza na bana. Combien? Nazana bana nous ba misien bobota ebele ate moi ko kina France tiki moi na ngolo tiki moi Afrique du Sud moi na États-Unis moi na Brazzaville moi na ato kena mbanzango otiki moi na ezaka pona ni circe toute règle exception ne manque jamais donc ngai naza oyo na tenga za naza parents américains donc bana na ngai baza na États-Unis ngai naza na moko ka naza na Congo awa parfeti kunyanga baselisha nyanga ya yo yango wana donc oya suka na rolo basiko ya teline kunyanga quoi donc voilà est-ce que c'est vraiment qui voilà mwana suka non c'est-à-dire oyena mutaza suka na no tu follow ba bongo yene mutaza na minute ngana bon na mwasi na ngato robota ka lokwa équipe ya basket to brado équipe à basket donc da ba 20 ba ni to bota na bisoka na ibuku bo lexana bino bisoka na yé kaka quoi donc na pesi mbote bon tanga kombo na pesi mbote na Céline Mwisange mama na Teline na Washington Tina Lokundo Felder Scarlett Faustino Kiala ya Sophia Kiala Mimi Njibu na Men voilà quoi Davina Kiwa c'est bon quoi ceux qui bon à Londres wana bive on les propriétaires ceux qui na Belgique wana ezo ratete toza bongo na Amour Eva Ntumba na Anvers donc muta obunga te ba trace na ye Patrick Bachelor mpaka Chantal Nota la principauté Anita Mouswaili donc baza vraiment ebele oyo batunangai o à tout le temps Prince Tumbonio mon frère donc voilà quoi baza ebele vraiment nako kakoz à télé moi numéro de téléphone au perception moi programme horaire il y a siège il y a répéteuse à Kawapi na yebi ki ngai lokwa na yebi mais msusu ba yebite ouais biso eza na quartier H to répéter na quartier H donc pembeni ya flamboyant donc Gramalik na parage oso tunika c'est bon moto alinga joindre ngai na WhatsApp na ngai eza plus 243 998 26 91 92 donc wana au solo là aujourd'hui na WhatsApp au solo là le tout puissant chef à télé Kunyanga l'expéditeur scientifique autrement appelé terre fertile l'homme qui a l'esprit de l'incarnation o rolo na pas nanga o
obligatoirement faut buka takas Comment on l'a eu na kangina ngelo te. Wana zaka démonstration. Vraiment. Kutanga ka esika yo lingo kutanga yi. Vraiment na evi ka te na zo tsika suko kala mingi to ba ko panza non mutu hein. Na posa ma Eric na sima caméra kuna monstre a telema abina. Hein? Abina vraiment na pesi mbote na bat nyoso balinganga na mikila poto na ba obolinganga te. Babi autrement dit Barcelone de la Prince ngai kaka moi ça mako branca na Prince mobimana kanga moko atel. Donc ba journaliste nyoso internet au monde mako branca kanga. Ba lekinga na nyoso ngai leki ba kana voilà vraiment sans oublier mon boss maître John Smao vraiment depuis quelque part na pesi bambote belé mon grand frère propre mon grand frère à moi hein à moi Junior Nemba Lemba na peso ba gros bisous merci tokozonga na mikolo ezali koya na tikeli bino a télé bye souci tikazoto esprit de mort adoptenga na exilé ata na tombeau parfois yangonde délivrance Merlin Vakele mokili nde poison bolingo nde prison biso nde ba prisonnier porte à prison mabele na bomoi okobima te il faut kakobima mowe bive onga les pros di Pepe Mwisani les beaux garçons de London motema nanga ezalaki pays à 2 habitants natika linga moko lokola linzaka na mosapi papi shakwa komisinga